Et tu remets ta faire. Faire rigole en demi fali poupa. Tumba. L'album est déjà l'icolo. Bateau déjà tout d'accord. N'a pas voisin bandimi. Voisin n'est le voisin. Pas voisin quand. Nani voisin dimi. Nani voisin dimi. Oh voisin nani. Voisin studio. Tu dis qu'on a les padres fait rigole là. Na bosolo na politique pas confrère na Israël Mutombo. Andimi fali poupa. Aboya Batuta, grand chanteur le royer. Ba grand Baboya Batuta. Moni, ba faible né Baboya Batuta. Mais grand. Le roi gagné dans une animation ya mboka. Après ba vient na biso. So tient na 5e génération c'est moi. Après, so les jeunes mboka doivent travailler bien. Non boye pourquoi? Non il c'est que ça là ça est bien. Voilà, grand Boya Batuta. Grand. Moi tangami grand. Baboya Batuta. Boya Mututa Kalaboya ke boya kalaboya kudina vensone nansone sika mani aboya kuta sala kutu vie jaloux asala kutu vie jaloux acha kutu foto sosi asala acha kutu sosi asala vie jaloux acha kutu sosi ya de la finda vient na biso fali pour potangi komona Asali jaloux. On a un message car pour nous. Non, ayembi jaloux non. Parce que c'est un message, titre non un message. Non, jaloux. Non, jaloux na. Tango biso yemba be jaloux. To yembela mutu ta. Ayem artiste à côté à boule faut na yembela ba jaloux. Mais est-ce qu'on comment qu'on soit sosi? Ya ouais ensemble le roi de la Foko ça na kata. Ça quand peut être grand 20 son été. On a 20 son été bato ba yebi autant nani. De la finda. Asala musala bien. Ko sala musala bien. Soki mutasala musala ne bien, faut lo baki asala musala ne bien. Ko soki alobi ga yebi banzembo te. Nde yo lobeli no? Nde yo lobeli no? Oko sa musala no bien mais na ko yeba pe banzembo no. Na ko yeba o mena yebi banzembo. Faire école à solo bien et après Batunier, Nana Ketchup, moi ça fallait, à offrir anniversaire. Naebi était. Nabi, Nano to Ebanit. Ouais. Quand je suis dans mon mère. Est-ce que Nana Yebi mère? Abibo, mon mina yo. Ga Yebi était. Mais aux hommes motoyo. Batala ka, utala maka, utala ma danger. Siko, net, Nana Kunzardo, faut me tailler mon mina. Ou bien artiste moko boy faut yeba momina nga balobi ke non il fallait te non bakoza ba yebani personnellement te na koloba ka na yebi ete vie privée batonga na yeba mosa mutu komo so pe yeba yemba pe s'il y a aigle jaune so ba yebi moi ça faire solo moi ça faire nani s'il y a aigle jaune ko yeba mutu ça ko yoka te kasi yango moni batuna ina cadre moni poso otuni batutu ah moi ça fait renan s'il y a aigle jaune ayemba na banzembo fali pour ayemba na ketchup na banzembo na mona s'il y a aigle jaune te yo te na lobi longwa yo na longwa muto otuna nga question oyebi so komi mutu wana siko batuno oyebi s'il y a aigle jaune oyebi mais siko na sagesse ngabunda beta na orchestre na biso na ebi merde. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire na ebi merde mais na yoga la mère na mona une fois tout ça là na ebi était ndeko ya Congo di nouveau à Kinshasa botu na ngai nini oh maison de Biema London in Kinshasa oyo eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris yaya soki ozana posa olata elamba ya Londres komi tungisama na yote adresse ezaka kase moko awa soki okoti nyonso ezali basandal basaka main bachaussure bilamba ba parfum awa nyonso koluka pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie botu na ngai eza wapi o
na bandel molar entrée ya mama colonel opusani mukie oza mobimba maison d'habillement London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole mwasi ya Londres ya tongo na ndenge ya kosakana te esuki kaka na maison d'habillement te lounge bar eza awa esika bana bandale nyonso bakobanda koya kozwa mankopo vers ndenge ezalaka kaka awa London Place esika pena bilengi ya bandalungwa c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pona ko visiter jour ouverture bota la koti a visiter maison d'habillement a mati pe na lounge bar kaka ndenge bozali komona boyo kelangai eloko oyo les amis de Macintosh les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi boutique d'habillement en même temps on a en terrasse, moi il y a moi ni neza la kaka. Check. Qui n'a gagné toujours prêtre. J'ai Mikolo Ezao, j'ai Mikolo London Place, London System. Ah oui, maison d'habillement London in Kinshasa. Ya madame Carole oyo aye kolati sabana Kinshasa bilamba ya poto ya solo awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te pardon London in Kinshasa awa nde masolo eyokani Zakari Mwamba Petit Zacle Petit Zacle Zakari Mwamba le Petit Zacle Zakari Mwamba Allez Petit Zacle Petit Zacle Petit Zacle Mwamba papa na prince méchant Mwana bende idéologique mouchipa va faire une petite partie di nekele wele batu la bakama mona pele là-bas ou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM le général de la presse internationale Boba qui c'est la ramona papa SKK tout bana papa SKK bola muka ya bino ya ngoyo e bandi Tumba Tumba TV ngaye tango za kotala banda ko s'abonner di merci là-bas oh tout bosali confiance na Tumba Tumba TV officielle chaîne oye ko former ko informer ko divertir bino ba caractère socio-politique, socio-culturel, sport, société. Pourquoi votre divertissement awa na kati ya Tumba Tumba TV officiel. Merci là ba tout osé partout à travers le monde. Bon comprendre que TJ kiti bon awa na boulevard Lumumba. To za bongo na commune ya Limete derrière moi bon moni première rue et sika passerelle wa des ali nangam na droite nanga boye église cité Bethel oyo za kokumba me pa yemoko pasteur Moïse Mbiye koto boye ko hydro toza toujours na katikati ya polo repesa elengi na ba tout bozo sala confiance na Tumba Tumba TV officiel yona no s'abonner te tango za kotala s'abonner directement à na Tumba Tumba TV officiel chaîne OYE avec un partenaire idéologique conformé bino na ba caractère nyoso. Merci beaucoup à mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta le Vandou de Rennes président de l'association qui c'est de Bretagne balobi pire Fati Beto Mukwantombolo pire petit aya dengez nazako le la yo comme c'est la message pas Fati Mukwantombolo au comme ça message na ba hôpital à l'état ba tu na ba hôpital à l'état baza ko kanga basi baza ko bota ponini mosolezate bana baza ko koma ba 2 mois na kata hôpital yo comme ça message wana na ba na yemoko Fati Beton akoyeba ko soit solution comment est-ce que ba métier na biso fo ko luka ko sala soki mwana bota mi makoki ezate libérer azonga palais. Merci beaucoup, merci à Pablo Boss de Boss, Pablo Kini, babi Pablo Kini, babi Boss de Boss, Pablo Kini, babi Moutasi Misko, bâton et commandement la minute Oyo, merci Nayo, babi le grand déclarant Oya Kangi Angola Mobimba, Pablo Kini, Boss de Boss, merci pour la confiance, Nenge Oyo Sali, na confrère Nanga Tony Koko, ya ko remettre voiture, marque X, vraiment félicitations. À lutte continue à victoire et certes. Balobi, jamais à Moulaïdi pour la Pablo Kini. Merci beaucoup. Merci à Pablo Kitamba, la patron maison qui t'aime service. Merci à Batoutou. Beaucoup la rachuke le mot, on a zako le mabe. Papa Guillaume Matondo. Bouchelenga maman ni la bamona. Pourquoi pas Clotilde de Bonne de plafond de Rennes. Balobi Clotilde de Bonne de plafond de Rennes. Nazaro le la maman Emeka grave mabe. Balobi deux fois TJ ngelenga TJ. Botale la nga elenga TJ di. Balobi elenga TJ yangoyo.
bota inga elenga tiche na samo imetoko sa musala lelo toko tumala nani toko tumabongo na artiste musicien Kunzardo hein alimentaire Kunzardo ya Jet Set ya faire rigolo na biba bagolo sibola mukaya bino yangoyo balobi affaire dynastie peut-être robeta faire rigolo ndimi fali pupa en pleine émission ya confrère na ngai Israël Mutombo bosolo na politique vrai andimi fali pupa faire rigolo andimi fali pupa inga ya ndimi fali pupa osa musala bien deux fois te balobi ba warrior botele ma Marlène la congolaise en direct de 001 merci beaucoup na Kelly Ngolela motema Patrick Amis yo yebi kaka ndenge toza ko solo la merci beaucoup na soutien na yo merci beaucoup na betu tout Judith Muipata motema Serge Mbo oyo toza toujours au fou et moulin pour na ko informer bino déjà Kunzardo tanga za ko yaka déjà na yebi ke batu tout na za ko le mbutamini koko ya lunda mabe mbutamini koko ya lunda na za ko le mabe bougele ngai Dani Lende le Real de Madrid pourquoi pas ya Laura Sokoko les grands pétroliers na za ko le bino mabe empereur Chacho Mbala Kashogi, merci pour le soutien à Bino, merci. Na Alex Fumuti, hymne national, Bakuluto Baza au soutenir l'Ek Nabango, au Baza toujours auprès de l'Ek Nabango, merci pour le soutien à Bino, merci à Batoutou, les vrais tout des accueils, mon besoin de parfaire à travers le monde. Joyce ma foi, la montée, ma fleur, il est ngis, la rata belle, merci na soutien, merci encore une fois de plus. Na grâce Djunga de Paris, des fois, Kunzardo déjà dans le Kotara, tant à Zaro Yaga Bagolo, Stubo la Mukadi. Bobanda ko like bobanda ko s'abonner Kunzardo tumba émission tumba des photos na pesi batutu na ba Hollande biso ba mbote na batutu ba gauloise na ba gladiator dynastie likolo merci beaucoup dynastie likolo ça déjà likolo te na CPT na nzoto mama soda soda abunda tongosa donc tozawa danger na nzoto likolo te na nzoto na nzoto eso ya maga merci beaucoup comprenez que tous avons la Kunzardo merci na batutu au besoin de parler à travers le monde merci na Eva Tumba na tapi ça na kata yelu déjà yelu déjà Maya Kamba déjà ça voilà papa est-ce que tu passes à Olamuka merci beaucoup na Eva Tumba Kalombo contrôler en fait soit merci na le homme conservatrice le grand esprit merci pour le soutien na bino au besoin toujours wana toza bongona Kunzardo to betolo lisolo to songa nkesima Kunzardo bandi carrière quand na na pesa au goût sa musique lelo ozala oyo sali ouais na bandi carrière quand ne bato tout babandaka donc mais ezalaki pasi pona que ezalaki pasi pona vous comprenez que vous comprenez biso to en pleine émission na beta bala donc ndeka ezalelaka ba parents tout balinga te quoi donc mais biso tellement ezalaki donc eza donc yo ebi kaka atokangi don et bima nango kaka donc voilà bon to banai kana basima ndako ndezala ya ka tout ça après et au sala que parapé ba bloqué ti ba lembia ti kaka elefant ngwa sala pe lelo pe ba oma oliette moi 200 moi 300 moi 400 moi 1000 et comment peut aider voilà c'est bon comment là na biso kande ba to ba bandaka voilà mais passe poto bima donc ko bimande na pesi comprendre kolo merci pour obimisa biso pour bilongo était comme voilà vraiment bilongo était comme parce que na pesa goût ya sala animation sur tali comme on dit bena ba Robert Kokota ba te bele sur la génération o ezaki no bino bo reva sur fandi beno tala bena ngai Kunzardo muta inspiranga to muta pesa nga goût ya sala animation ça mutu songolo te bazé belé mais tout kaluchi ngana za ipena bo parce que to bimaite donc na vandi pena tout kaluchi tuwele mambwe eloko pe me uti meteo e mambe tuwele mambwe tutu kaluchi baza parmi bato bapesanga goût animateur azala bien azala soin alata bien donc asala animation bien après na yesu na Afrika oyo donc nani wana c'est l'Oscar mais Poutine après Poutine bango tout baza Poutine Bill Clinton na zoa Bill Clinton na zoa ba déplacement ya podium OK na animateur ninga zalaka tout ça voilà
c'est Léon a joué prise. Si on voit il faut s'attendre que si on voit qu'il y a des au Congo. Donc, tout Kalouch, n'a joué pas prise, mais hier, na lingake, na lingana sala. Moi, je bois un concert, un concert bien, pour y avoir un concert bien. Ok. Donc, si on a un concert à rater, mais n'est pas au bois à un concert. Voilà, voilà. Tout Kalouch, n'a soit bango, tout n'a sang bango, il y a un ça style pastoral. Style pastoral. Donc, style n'a pas de bois qui est là. N'est pas de yoga, on est à style. Il y a style, mais n'a sang bango. Bakomi singa siko bakomi mutumon ça dit Tutu Kalouchi Bill Clinton c'est le scam Poutine bakomi skonga yango babengo style pastoral maintenant siko yo koyoka yo bato bakel pena opena ko copie coller pena c'est le scam ça dit so ba yoka kumzardo ba pena opena copie coller pena ya Poutine ça dit le pena c'est le pena so afandi ara fier ya mona kumzardo ça dit pena ye pena kana katina yo. Bon, ezama bête, mais toza na biso veni moko. Moi école de kalujiste, toyemba animation non? Ouais. Biso tout toza wana. École de kalujiste donc biso tout wana kati ya école. Mais soko yoki biso mutu na mutu ana touche na ye. Si. Toyemba animation mais mutu na mutu ana touche na ye. Si bato ba soda mawa. Ngazara tout. Donc soda abunda tongosa après na ye abunda eza lokwa na hotea dépasser baloba bongo la mutema sala boye bino nyoso omoni style nanga donc na bakis na sangisi bango mais na bimisi touche nanga ne pese lo aza na touche na ye ne pe mais biso tout en école tozo yemba animation mais mutu na mutu aza na touche na ye yango esali école ya Bill esali école ya Seleo mais biso tout Seleo aza na 34 ngana na 35 Tutu Kalouch aza na 30 donc waka wana mais mutu omona ke ela lokwa palette bato tout otonga ba palette mais mutu olinga modèle na ye ba miso pe ba okokana parce que ba petit on de ba yesima na biso to sepelake bazwi biso bakota na école ça dit lelo soko tali siko pena olongwe na po ya kozala artiste musicien na kata jet set ya faire egola obimina pena libanda otala sikono baninga pe ya yo ba osape musala bien so otali entre autres toke na F victime pa ya Fally Ipupa tolongo wana toke pa Maeso Fabro tolongo wana toke pa Robino Mundibis tolongo wana toke boy toke besko soko fandi pena otala pena nani pena osala bo aobo ça peut musala bien aobinisa pe te banoko tu ba osala ba musala bien mais la minute c'est moi ngana tika bango 300 atika moi 300 ou 4 ans banoko ba bosser pe bien ba bonne chance ba félicitations na bango mais la minute ezaka ya été quoi pour maman bala comprenez Bon, kataka fufu. Non, il s'abato awa. Eteko, il faut tout ça. Tout est faux. Faut tout ça. Et un système est ozui. Oliki lika eteko. Eteko opeso mabala. Eteko egotindo mikili. Eteko binangoka bien. Eteko yosala nini? Locataire akoma bayer. Ya eteko ebomisaka eteko eboma mabala eteko pe kotino malita eteko pe na bamikili baya bachana bambeli oui sala ba jete likoloka ya eteko wana eteko pe kokuta na mwasa colonel ouais likolo eteko na pa betombuma aleki moto oui ba odaye eteko peneza bongo donc batutu dynastie ebimi ba chanson ya bien sali wana ba animation ya bien ça pour savourer en haut donc voilà pour qu'il y ait une plateforme n'y soit téléchargé mais en voilà pour son album pour bête album après pour télécharger album vraiment donc il y a une dynastie pour te fan d'awana parce que carrière professionnelle na yo pour bandaki na orchestre nini bongo banda pena ba tu pena ba découvrir ce que quel kunzardo ye wana orchestre na ngali bosoka jet set ngana kenda na ngana ba orchestre musique tout ça mais il y a que ça la temps moko bonaki na la team donc na la team ça sali 2 ans voilà est-ce que première animation na yo salo binisa batu ko ba découvrir yo za yini salaki
mabala ya poto ekufaka te ekweyaka malada ndeke ekendaka ezongaka yaya mabala ya poto ekufaka te ekweyaka malada ndeke ekendaka ezongaka mama Paulina akutani na Yaja na rond-point Victoire bolingo ezongi apa na yena inoni bana bangombe inoni bana bangombe inoni bana bangombe mbainde na kopale okada nene na oyo kamawa wana style pastoral style pastoral. Comprenez que joli malin de Black Panther européen Charabondo. Yo yebi en direct dans Poutou. Il y a Roger le combattant, grand frère propre. Nakata Poutou. Nakata toujours, toza toujours Nakata en plein boulevard. Vous comprenez que tu es en plein boulevard. Merci beaucoup à mon sponsor. Merci beaucoup. Pourquoi pas mon parrain, Maître Christy Soro Bakumba. Balobi, Psalm 35, moi on a parlé sauf de servir les autres. Merci l'équipe Mobimba, Psalm 35, Olivier Kabang, Ligue des Jeunes, Yoyebi toujours. Merci beaucoup, Nadiki Kalonjile, du chef, Songo Beko, Pesser Ndaya, vous avez vraiment tellement belé, directeur financier, Christophe Tondo, merci directeur, Didier Mbouy, Mitoveli, Toza Bongona, Kumzardo, Toza, on continue au Sola. Voilà. Lelo Sikoyo, Dynastie et Bimi. Et Bima qui est 25. Des gars. Est-ce que Dina. Beaucoup mis déjà à niveau ton pas c'est Dynastie ça. Premier volume est Bimi Oyo, Otosoyoka. Le deuxième est ça. Oyo frère Ego la Jésus de Niance. A ben ça qui va 5 collègues n'étudient ou musique à maison mère. Baya comporter un plus entre autres Bill Clinton, Célos Cam et Baji de Temulo Pwe, Baba Bialo, Basa comme Loko alias, Basa vraiment ébélé, volume 1. N'engo somona. Est-ce pour atteindre objectif to bozo tapatapanan. Te biso déjà, on m'a dit disque na biso za auto pesa ngo tante te biso disque na biso za o matango bimimba moko bat balobi ça va faire gola ça va et tout ça banzembo zana kanga miso beko donc eza wana ba fungolela motema na yo ngala kota kuna pour basati maloveno eleki pour la kutumba ya to banzembo zana banzembo zaba Mouloyo, mbongo salata matiti, nabuka na bala chéri, banze mozana. Non, oh, tu sais la clip na Afrique du Sud wana. Ngana ye, sambe yo moto yebi, poto ye ko banze mona bango. Ouais. Potango, Jésus sala ba banzembo na ya sala ngona kuzu et tout ça. Biso na bino to ye ko lango do eza sika na matoi ndenge moko na bino ndebo yo ke lango biso pe to yo ke lango to ye ko la ba donc banzembo za na tellement ba cortirose donc ba biloko ebele. Album eza déjà likolo. Bato déjà tout d'accord. Na ba voisin bandimi. Voisin nani voisin? Ba voisin ka nani voisin ndimi? Nani voisin Dimi. Oh, voisin Nani. Voisin studio. Oh, il y a sur le voisin qui studio. Voisin Nani. Oh, yo kaka. Il y a una beti pe ngabe na beti ka koyoka. Donc Likolo. Voisin Dimi. Voisin Dimi. Ah, quel studio. Ah, ne. C'est quoi voisin Nani? Voisin gati, voisin. Ba tout ba sala la musique, ba voisin na biso. Ouais. Tout le monde au sala randule. Et ça la batuto yo yebi wana baba voisin ba féliciter biso vient na biso loko kanza aza viet aza collègue na biso na boulot yango te voilà donc vient na biso ba féliciter biso bato misusu ba bengi le padre bazé belé OK oh mais automona ki tomoni bato belé pe ba féliciter donc voisin na ndenge ya musique donc voilà na yo yoka ke non deuxième volume oyo a 5 5 collègues na wengo musique maison o disque ngo eziki c'est disque eziki na ngote mais ezali générique parce que générique ba sala on ndia joue ba okotisa ngana zala wana présent to ba okotisa pena bila wa sala ba témoin c'est le scam maye Poutine bani nazala ki on a présent na mboko le padre mais que générique eziki sundeni générique eziki eza ka ba caprice ya ezaki ya biso to dimisaki ezaki ya biso ezaki ya bino oya jet set inde
après voilà après tochango na marché moi te bato basepeli oyo tosalaki wana yango kaka mais obika bacaprice sali boyaki oyo mona bando zonga suna ndia yowana tozonga suna ndia yozala wana dado base et voilà bon ebimi bato basepeli bato tu oyo bazofélicité nga napesi bino bamerci ya trop après 3 ans voix wana ka ya moke oyo boyoka wana eza po yango nde eza vie na nga fona garde yango merci na bino pena bato bayambi album bayambi bachanson bayambi album mobimba na bacollègue na nga oyo basali baintervention wana bailunga napesi mbote lisu na nani bacollègue na ozobosana bango moko nalingi natanga créateur te oui les créateurs bamasa nanga na tubili ya mboka na banai no na bachanteur après na ya yango yo nde okoti wana de mona Congo les créateurs tubili ya mboka nani ya luba biso tobengake dans le Kambe donc bato tout basala ya bamarka house Charlie Solo yemoko grand porte le part de systématique yena systématique ngasko fona lugana kota mwelo mwa muke otikaka le padre OK la team peut OK au bosser après un moment donné que non ono balinga balia yo otiki na ondule obongwana comme pasteur est-ce que c'est solo oh ba olia été olive oh impossible guerre bendela ngolon na suki ka wana oh rien au pentacle la lobby ya lobby ya bomba ya za makila siko atambola so baba le nanga olianga mais ce que c'est moi yo tiki no ndula to abimisaka moi soka daye lolenga bon o alalisa moi nga zendia nga zendia so lukinga na ba Peru lukinga na ba Maya omoni bamboka wana tu ngai yo sali wana yo zendia nga za na Congo te là je te tue na kolia mabele nga na Congo ta la pentacle la Congo na osimba ngote yo so pentacle libanda osimba te nga libanda na lola déjà nga ba yela nga na ba vision na ba kota déjà neza bo ba viva okokate nga mo nganga mais na lobi na obetelo masolo solo omona mutu abandi ya mutu akomi ya mbeli so ye mutu tochuba yo okufa bon merci beaucoup nga pena ya mwa bien na vie tobakare mpe babitumba ebele na vie mais ata bato wana bayebi ke jeune oyo tokoke te mpo nzambe oyo abimisaka moi na oyo alalisaka moi eya ya babiso ya bakote wana na otangela nga koyaka na moi ntango ebimaka ntango elalaka nga soki nanu moi ekoti te oganie nonga te oganie te ata na butu oganie te na mpe na bongo merci beaucoup toti kotala siko na bongwama mais na bongwama oyebi ke na bongwama ça veut dire natika mabe si nazalaka ndumba natiki ndumba si nazalaka kofinga natika kofinga si nazalaka koyina natiki koyina kobongwana yango wana ça veut dire mais nga nasimba nanga kisi te mais nalobi ndeke bongo kofinga kotonga kotiola koyina voilà c'est ça merci beaucoup toti kolanda le padre Ferrego là na bosolo na politique pa ya confrère nanga Israël Mutombo andimi fali pupa alobi ke no oui mwana mai fali pupa osa msala bien depuis ya bima atie pena bato pena commandement likolo kaka ye mo pe faire gola loba ayebi fali pupa te ayoka kanzemba fali te pa yeba te lo moko te mais lelo ayeko ndima ayeba ndenge na ba émission mususu auparavant ndenge lo mais lelo ça ko ndima lo ba ayebi jamais impossible mais ce que ndenge lo ba ndimi sko fali pupa ke aza mwana mai osa msala bien o bosser dire asala musala bien ko sala musala bien soki mutu asalaka mosala ne bien fo alobaki asalaka mosala ne bien po soki alobiki ayebi banzembo te nde yo olobeli no okosala mosala no bien me nakoyeba mpe banzembo no te me bayemba na quartier la te nzembo moko ya fali pupa na concert kasi yango na oloba te mosusu batunaki banzembo na ye nde yo olobi ti nakoyeba ome nayebi banzembo nakoyeba ki osala mosala no bien me nayebi ata banima te ebele baboka na bango me nayebi bakri na bango te so olobi naboka nayebi yango ta
ebele misusu mais basala pe bien basala pe ba succès mais so yebisinga nga natala mingi bavie nanga baselo scram batutu kaluch banini tout ça moni mais so lobi nanga tamusuna boka clé ya masa mobo yo mona nga mutema mais tamusuna travail na calculaka yete voilà dans ce sens mais ce ko ndima nenga ndimi fali pupa esali ndeni na bino bagolo batu so lobi ke na okoma mais yaboya batuta aboya batuta grand chanteur le royer ba grand baboya batuta moni ba faible nde baboya bat mais grand lokanga nde naza na animation ya mboka après ba vie na biso so tient na 5e génération c'est moi après so les jeunes moko azo travailler bien non boye pourquoi non il c'est que ça là ça n'est bien voilà grand boya mututo grand ou atangami grand aboya mututo mais kala bande ko boya mais boya mututa kala boya ke boya kutu na vensone na nsone sika uta bani aboya kutu asala kutu vie jaloux asala kutu vie jaloux atia kutu foto sozi asala atia kutu sozi asala vie jaloux atia kutu sozi ya de la finda siko tango vient na biso fali pour tangi comme mona asali jaloux on a un message car pour na ba jaloux non ayembi jaloux non kasi ya message titre na ya message nana jaloux na tango biso yemba pe vie jaloux to yembela mutu te ayem artiste a kota boule fo na yembela ba jaloux mais est-ce qu'on comment ko zwa sozi ya Weranson le roi de la Fogo ça na kata clip grand poète grand Vincent était on a Vincent était bato ba yebi otanga nani de la finda otang est-ce que ça y est mais ce qu'on juste sozi muta kokana de la finda mutu so atali ka clip wana mais aussi ce qu'on muta kokana réalisateur p voilà mais réalisateur mais faut yo artiste on dima proposition réalisateur vient na biso chon était na pese mbote protéger base merci beaucoup toza toujours na kunzardo maintenant sikoyo faire école solo bien et après batunier nana ketchup moi ça fali a fait anniversaire na ebiete na bien ngano to yebaniti ouais tam souper na mona mère est-ce que ngana yebi mère na yebi mère te mais tam so mona mère mais tam oui est-ce que na ebiete te mais na bibo ouais momi na yo ga ebiete mais oza moto oyo batalaka otalamaka otalama danger siko neti nga na akunzaka do fo moto ayeba momi nanga obi artiste moko boye fo ayeba momi nanga balobi ke non il fallait te non bakozala bayebani personnellement te nakolobaka nayebi ye te vie privée bato nga naoyeba mwasi ya motu komo parce que yeba yembaka mpe s'il y a aigle jaune parce que bato bayebi mwasi afere so olobi mwasi afere nani s'il y a aigle jaune koyeba moto eza koyoka te kasi yango moni batuna na cadre moni poso otuni batutu mwasi afere nani s'il y a aigle jaune ayembaki na banzembo fali mpo bayembaka na ketchup na banzembo namona s'il y a aigle jaune te yo te nalobi longwa yo nga nalongwanga moto otunanga question oyebi ye so okomi mutu wana sikoyo batuni oyebi s'il y a aigle jaune oyebi mais sikoyo na sagesse ngaku nabeta na orchestre na biso nayebi mère te est-ce que comprendre ça veut dire nayebi mère te mais nayokaka mère namona une fois tosola te nayebi te voilà mais sikoyo na sagesse ifale ndenge ifale nini alobaki non batuninga koyeba moto eza tovandaka tovivaka toliaka tosalaka nini bo nyonso wana nyonso tosalaka tout nga nayebi mare nayokaka ka mare nomona ndeni mosa star monene bongo sikoyo naoyebi ndeno ndeni namona une fois esili sikoyo so batuni nga nayebi naloba nayebi ye voilà merci beaucoup Kunzardo merci beaucoup na boss de boss balobi Pablo Kini boss de boss Pablo Kini le véritable mutu oyo akolobaka yebi momino bien folandele te na ndenga bien na ndenge kana mona ka mère esili boya mona ete aloba ni tam supo na yo kaka mère bon anniversaire esili nango pe mais ya koloba ke na yebi ete ça dit esali bien penza te na batu misusu bango te falo bakake joyeux anniversaire na yo te na yebi ete bonga na yebi momina merci beaucoup Kunzardo merci donc pratiquement
la chute il y a émission là eza le roi match à Barça Real bato batondi campete Jésus de Niance alobi déjà récupérer ba faire oya wa ba faire de to soaki ba faire ya ko la bendi makolo ya été on est a prophétie alobaki dia na eminantene ake asui de ba faire la maboko atikela bango 5 ans so asui ba plan mais que pas wata goga toto ya tembazali c'est-à-dire goga toto ya tembazali lengi siko tumba yango bato ba le casque ba obelela wana idéologie sentir lengi singa to sa émission c'est pas vraiment yango maya kimbango maya kamba o maya simba déjà neutraliser na ndenge ko sakana te o so yangi biloko na ndie elali oli kolo oui, Nandima Gampote. Vraiment. Baba Kimbangi Seigneur son appel si ba ombo. Vraiment merci maman juste ma vidéo là. La maman de Israël. Faut soumai. Vraiment, faut avoir la limba. Faut avoir la main sima. On soit limba na kutana Gampote. Si OK pena yelu. Yelu OK OK pena kamba pena ba joma kozo ba DG Chico, ba za wana o la pena main kamba. Ozima kamba ozu bénédiction papa poye. Louyalu. Louyalu. Ma plaît ici là. On s'amuse. Merci beaucoup, comprenez que nous sommes avec nous avons pratiquement la chute. Mais tu as le que non, faire rigolo à l'andi fallait pour pas français, fallait pour passer l'album Urbain Tokos, hein? Et ça là que va traiter que non, voilà tu là au Simba té. Et au Simba. À ça la français. À ça la français té, ça dit muto. Andimi qu'on doit ressortir album moko urbain ayembi e bandeliti suka na français presque tous les titres ayem na français ayem na balingala te à côté ça ta bandango gambo de acheta pe bandango papa mba bandango bato déjà ba bandango ce que bien on bato ba banda yango mais bato ba bandango ya ko sala album mobimba te que non a mise pena yozolo ba muta banda ça dit ko sala yozolo ba koyemba na français ça dit album urbain allais-je dire non bato de ba sala yango parce que mais là peut-être devoir la 5e génération le lope oui parce que le lope fait le goal après Côte Père s'est lancé dans l'album Ezagi Harmonie mais comme dynastie polémique wana te telengi na musko yango bagolo na bagoloise bokota pour télécharger d'accord bato tout d'accord non d'accord album eza danger na bon non maman boka ko fandisa bato na yo di biso boko sepela mannequin Guilhem Ayindu, mannequin de Paris pour le roi patron. Guilhem Ayindu, mannequin de Paris. Comme ça, la coup de bablag était na pesi mota Anissé Mavouba, Thierry Kassa na bosani ote Thierry Kassa dans le Fabrice Lolema ba carrebelé. Tinenga na confirma kaza ba carrebelé, azana ba carrebelé. Na bosani te pas Jolongomo. Na bosani te Archi Enda. So lingi peno tonga ndako ya bien. Oye azo simba na gouvernement oyo azo tonga bandako Archi Enda obenginga na peso numéro na ya rotongelo ba parler ya bien Tati Sombo et sa boss. Je te dis la vérité. Toi non na boss le roi était. On a confirmé bato. Yo confirmé. Tati Sombo et sa boss. Na bakini akabara ba 5000 ba 10000 ba 3000 ba 4000 ba 20000 ba 50000 ba 100000 ngasko na confirmer ce qu'il y a na boss moko bimi na Angola nani boss de boss Pablo Kini balobi les déclarant oya kangi coin tout ya Angola aleki Tati Sombo esa wana so fotu na Tony Koko mona makambo aleki Tati Sombo makambo sali Tony Koko Tati Sombo esa boss de boss na bosanité lisusu Freddy Matete ye na boki na eteko Freddy Matete yo ebi ya dada ngwaban na chukelo mboto bokula ka mon vieux na bosanité lisusu héritier mbang la taille donc taille nde makambo donc et voilà batu tout balinga la générale et animation deuxième volume ezoya plus de 143 89 71 29 373 la bosse sanité Patrick dollar tozaka pembeni na yao boutique ya kitoko
Nico Patrick Dola masana ngaya ça vous ba blague des fois tu connais pratiquement na suka traiter na biso déjà amigo osali déjà ba dédicace na yo maintenant les losko yo ba golo na ba goloise ba retenir nini est-ce que disque Bimi dynastie boto to c'est la deuxième volume oyo asangisa ki ba ancien collègue na ye Lorayando yemtu akotela nga kara liboso et uta fui d'ici dia bembe dono lingana te kango non ningo ndena zanango au niveau ya kara wana za likolo Mohamed Moleka le seigneur de la ville alors repose le cœur de Charity Moleka Mohamed Moleka moi ça pembe Charity Moleka Mohamed Moleka nazalaki na ba Moleka kaka a fêté anniversaire na a fêté déjà donc moi ça tozaine voilà quoi merci beaucoup merci Nadidi Yamba Easy Solution patron Easy Solution agence moko oyé totiki la biso totiki côté na ba palais na ba victoire agence oyé Easy Solution pona commémorer so balar na palais to connait so pratiquement ba golo na ba golos ba retenir nini dynastie Bimi to c'est la deuxième volume est-ce que Eroya na ba contrat et que bon etambu sabino nenge to mona ba orchestre mususu ba bimse loko batambola et biso déjà to tambola sans ko bimse album to tambola déjà donc le 7 il est 8 on a nigérien donc bato base la biso wana ba osepela trop donc et tumbaye yo général ye après ba 3 ans bato boyoka inga teme boyoki nde na ye voana ga ya muke ko silaka te ko biso to wana ngo ya corps nzamba pesa ngo ko silaka jamais yani kayanga mona invisible dadi mavungu vungule dadi mavungu aigle dadi mavungu vungule ye madame mystique la pesi mbote lisusu na François Fouti la mokonzi ya bambeku amumbeku ada mystique donc François Fouti la mokonzi ya bambeku yeso ayebisinga c'est là lobinasui c'est là lobinasui ana deuxième volume François Fouti la mokonzi ya bambeku mokonzi ya bambeku batutu baninga général etumba na sepeli lobi singa pena merci oh Tijide merci beaucoup merci na batutu merci nenge boza ko sala confiance na Tumba Tumba TV officiel tango za kotala cause hésiter te s'abonnez-vous ba golos tout bo s'abonner massivement awa na Tumba Tumba TV officiel merci na batutu bozo soutenir les pros de l'air merci beaucoup na Mutamwini Koko ya Lunda pourquoi pas Dani Den le Real Madrid ya Yemoko ya Laurent Sokoko balobi le pétrolier ya Laurent Sokoko Thierry Maboso ngam na zongiso na zongiso pe Thierry Maboso merci beaucoup merci na Alex Fumuti hymne national merci beaucoup na Didi Yamba Easy Solution merci na batutu merci à mon sponsor officiel papa Charles Blaise Mafuta le Vandu de Rennes Pire Fati Beto Mukanto Molo Pire Petit Denguez merci na batutu les vôtres tous des accueils ma grâce Junga de Paris Anif Ankoufi Kelly Ngolé la moté ma Patrick Amis na Montréal boza Pablo Kitamba la patron maison Kitam service pourquoi pas d'arrêt occupant un garçon Schengen boza tellement belé derrière la caméra c'était Fiston Boko cameraman de guerre na côté montage abonné Maïe le Sadi qui merci Moussala vraiment kitoko vous m'apportez-vous bien c'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba, allez Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince.